expressé. Mingi kolobezate tozali awa na Fikine. Fikine première porte na station Koti, on commence la pavillon 22. Donc tozali FEC, Fédération des entrepreneurs congolais. MKB ezali moko ya ba partenaire ya FEC, moko ya ba entrepreneur MKD. Mon papa Simo Kimbangute. Papa yaka consommons congolais au bio. Lorsque oyo baloni yango na mabele ya Nkamba na Yerusalem. Et pas papa Simo Kimbangukanga. Boye akole ya biloko ya bana mboka. Consommons congolais. Tosenga implication tata mokonza mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ya lobaki pour créer ba nouveau millionnaire. Tosenga implication premier ministre Mama Judith Suminwa Tuluka. Ngongango yango elobi. Koloba ezali mabete mais eloko elekinde ko sala musala. Mosala le Kamalomba Nebele, MKD, l'homme de l'intérêt général, l'homme de bio. Boya, bon mon a foufou ya kitoko ya papa ya. MKD, foufou. En direct de Nkamba, foufou de la Congo centrale. To lingi sou makamba kolobate, to lela isoute. Guerre comme guerre intelligence. Baninga bazoko bunda bozoko mona boye bate population azoko le bongo biso soki bitumba ba obuta biso soki toyebi kolona te toyebi ko bokola te MKN okoni obokoli MKN merci consommons Congo dépôt yango. Aux entreprises aux ministères, aux députés, nous avons des professeurs, des enseignants, des docteurs, des pasteurs, des prophètes, des ministres, députés, sénateurs, boya, foufou. Consommons congolais. Botika, kaka ko pesa kana bapaya, to komi ko kufa na biloko ya format de sisi biso. Oyo ezanga porno. Oyo bakoni angwa. Nzamba pambo abilo boye malamu. Tozana Fikine na pavillon 22 boya kosomba biloko. Na prix ya talo, prix moko ya abordable ya bana mboka. MKD. MKB. Tozui solution. Consommons